ABC1, Jésus-Christ est le number one. ABC1, Jésus-Christ est le number one. Ne zappez pas pour s'abonner massivement. Bon, et que biso bana mboka et ça la bien pour na koyoka beku oyele kana kuna. Mais président sala ngo pona no sale mate. So ya sala ngo se ka za mutali boso to compter na o asali. Et ça la biso bien. O juste roloba ngwana sala ngo et que président na biso na moment oyo batu ba lobela ngo mais so ke sale mi to ko encourager makasi. Papa na no sale mate. To ka kolela to ka pesa ngo kuna neti biso be to za bien makasi et ça la bien. Ah. On a lancé un message par président de la République. Le commandant suprême a courage. Il y a un chef d'état-major, il il faut balongola bango nyoso tout pona kutana camarade moka soda za colonel. A komi na est, azobetanga lisolaire a komi akuti bana kuna bazose zoba pete na nyoso na tango na poche. Awe ezande biso ba kolo mabele ameka ko résister pas la bango mususa sinele a soko résister ba ko tshelo poison ko kufa. Si bien kazalaki na obligation à se soumettre sous ordre na bango. Ba veillende na commandement za na front. Bana ya mboka wana kaka bangwana bango ba collaborer na ba rebelle kaka bango ba kataka na Rwanda kaka bangwana pa kolongola komi civil na Swahili balobaka. Azo courage balongola ba commandant nyonso ya Bumba umeli kuna balona misisa baya nanu Kishasa ba pema. Bazo ba nouveau recrut bano ya sika. Bacha bango kuna na mboka solution mona mais c'est kaka les mêmes commandements, les mêmes officiers ba vandaka kuna na Zamba. Tokoza solution mokote parce que baza intelligence na banguna na biso. En tout cas pour la Fardc c'est vraiment courage na musala bozo sala to yebike ba collabo no soto zolanda bangonde ba komi kolela bazo kosa bolonge tumba. La victoire est certaine. Cette fois-ci tokosenga même so iboko kite na biso bana kini tozo zela bino. Togoya toko kende recrutement pour 3 mois pour être défendre mboka na biso kuna peko. Merci vraiment. Ali moko ya ba démobiliser biso tozali bato tosala na Mobutu tosala na Jean-Pierre Bemba soki Jean-Pierre Bemba uma na Kishasa et grâce na biso. Bon pour l'angai momentanément mambo ya est na monde déjà do marcher bien na effort nyoso mokonza mboka sali toza prêt à ko soutenir pour toze belé. Mais là on a do sengana no pour na ville à Kinshasa pe na Congo central na o Italie la police soki moi ezali bazwa ba APJ nyoso o ya la police batinda bango na recyclage en attendant batika ba OPJ o basala ka o ba bi ko sala ba PV bazwa ba militaire batia bango ba jouer intérim na place ya ba policier. Pourquoi? Et loko ba policier bazo sala biso passe makasi toza na maele belé toza ba toume na misala na tozo mona ndenge mboke do tambola zo sala biso passe. Et souci na ngali boso la zali ko senga na ba konza mboka bazwa ba APJ nyonso ba travailler na la police ba o ba bi ko sala PVT batinda ba na recyclage même à 3 mois. Pendant 3 mois wana bazwa quelques militaires o eza ko ba caporal ba sergent o ba vandi ba wana ko kende ko sala musala sous ordre ya ba OPJ wana ba kotinda bango pour que ba meke pe ko recycler na no ba policier pour biloko ba policier ba do sala eza vraiment pas ya ko loba mingi ezate. Bon pour la ba Fardc na biso na do pesa bango longonya makasi parce que ngala zana Kinshasa pour le moment mais o ezo le gana c'est pour la ngai eza histoire te ezali réalité parce que naza moko on a participé na ba guerre na bundi na ba guerre na yebi makaba réalité le kakuna mais na do sengande l'état a équipé ming logistique parce que na bitumba soki logistique eza malamu te soda za loko la pion ya dame soki bozo classer mabe ba condition za mabe donc soda za mabe te parce que amta do recevoir tout nani commandement. Pendant que bodo pese commandement soki aza na munition te azolia malamu te transmission do se malamu te alors quel que soit ayekola ki ndenge nini akokoka ko s'en sortir na situation te. Espoir ezali parce que biso toyebi tonga na babonga na kati ya domaine et même ngai lelo nazali sous na pose fo na zonga la ki ko démontrer oyo nga na yekola ki espoir ezali. Merci. Bon
longonya pena parce que nga banda na botama ndenge na ebela ki RDC to ebike na RDC insécurité ezalaka kaka kolela na kolela chaque jour. Mais pour cette fois-ci, banda chef de l'État décréta qui état de siège. On a sûr que comment le taper bandoto, bazola la bazolo taper parce que les bossons on a la banda le taper. Mais pour la FRDC, tu peux si bango courage parce que balakisi de quoi ils sont capables. Nan nous va soutenir bango na armée mususute. Mais bango moko nanu to sentir force na bango. En tout cas longo ne pena pour na bango. Mais nanenge na ngai na ligne gouvernement na biso ya RDC et soutenir bango parce que ba dépense wana ya kosala que non to luka armée étrangère et ça va dépense inutile. Mais parce que armée na biso il a qu'ici déjà force. Batika bango balakisa. Et sika ba kosuka wana ceux qui ba la dépense wana ba kosala ba dépense na bango. Mais ceux qui bazo la kisa force na bango batika bango balakisa na nous force na bango. Ceux qui ba kopesa bango ba prime ba pesa bango. Mais babo sanate bana na bango na basi na bango. Oh batiki na ba province ba uti. Pour la question moko tuning eza direct. Ezaka que non nyos to tirer na maboko nzambe. Parce que solution ndako pesa ko ezaka nzambe. O bango bakiwana bakipona ko sala rien que formalité mais solution nyos eza maboko nzambe. Bataka nzambe liboso, je crois que c'est le cas bien. Ce que je peux dire pour la Fardc, c'est d'abord félicitations. Félicitations premièrement d'abord. Nous avons encouragé Bango, nous avons que la Bango va pot de fleurs avec Jésus-Christ nous vaincrons. Parce que dans Nzambe Longo, on est toujours dans les bons. Le quoi président Fati moi Kabaki Mbuka na Bango Nzambe, c'est que ba Fardc c'est ba tambola pena Nzambe, c'est que long eza na ngamu na Bango. Et ça la Bango na ba 10 000 ba ko na gauche, 100 000 ba ko na droite. Fardc c'est toujours vainqueur. Ça va, merci vraiment. La CP il y a trop. Bon, na CP na basoda FARDC donc Bendele pene Ekweya te attendez le bitumba to longa kaka po bango nde basimbi makambo. Donc bango pena sa bango ma plein donc ba wumela balenda ka bongo bitumba esila na sukiwa. Bon, pour na FARDC na biso, nous encourager bango to pesi bango pe chance ebele. Bakokana ko récupérer ba particules nyonso o ezalaki rebelle en banda ko sakanango pe azo sakanda bande kuna biso en tout cas longo nya pona bango. Alors to sengi nzamba batela bango ba gagner et puis bazongela biso na résultat malam et surtout que l'état de siège vient d'être instauré. En tout cas, nous voulons de bels résultats. En tout cas, c'est ça ce que nous pouvons dire en tant que Congolais. Jésus-Christ est le number one. Ne zappez pas, vous s'abonner massivement.